Matondo mingi bandeko balandi topesi bino ba yenge kieno ba mbote mingi epai bozwami kolata biso tata ngunza ingeta toza lisusu bongo na bokutani bomesano mukolo wapi oyo fumuki mbango atikaki nzoto ya mosuni ezalaki bongo le 12 octobre 1951 fumuki mbango atiki nzoto ya mosuni nde bongo le 12 yango tobengi bino ya le 16 dimanche le 16 14h30 15h etobandi po topesa ngonga na bandeko yeba kokende misala 30 à 45 minutes tosilisi bayeba kotikala mpona mabongisi ingeta kasi bongo masolo wana eza na ntina pamba te tokomi na periode oyo mokili ezolekela mbula ezobeta mbula ya pokwa po tokoma toleka mokolo mosusu kasi mbula wana eza koannonce batonere mopepa makasi e makelele e mwana na mwana moto na moto aza koluka tala nyonso akoma na inzoni azonga na ndako na ye po mibatela donc tokomi na periode wana e mokili ezoningana makelele déjà eza kose faire retentir na bainformation e mwana mwana azonga ndako oyo ya biso baindo ndako nde wapi fumuki mbango na mbanza katanga mpona nini fumuki mbango andimaki akende katanga mpe asukisa mikolo ne na katanga etoyeba ete eza na ntina makasi eza na lion noir nkoyi ya moyindo amonanaka pamba te e amonanaka soki alingi komonana lion ya moyindo ngonga ekoki tobengisi bandeko nyonso le 16 oyo dimanche na 14h30 15h tokutana banso na résidence tata ngunza na 203 Brown Street Westbrook men nde bongo banso toyanola na libengisi ya mfumuki mbangu pamba te ana ntina ya koinforme biso baindo e kokoso bamituna ingeta ngonge kopesama mpona biyano botikala na kimia ya fumuki mbangu tata batela pamba te mopepe e mokili ezolekela na periode moko ya mabe makasi koleka lobi ekozala pasi mingi tomibatela bomo ya biso pamba te bana ya bana biso bakuta bonsomi o fumuki mbangu kumbelaki baindo tokutani banso dimanche oyo tozali ya le 16 na 15h na 203 Brown Street Westbrook men na résidence tata ngunza oyebolamu na banso matondo